Tala et yembel y a Pegnol na concert. Tu vois que la personne elle est stressée en fait. Là-dedans. Mon il y a les dieux dedans. Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Donc Pegnol tout ce que je fais, il y a Mike dedans. Alors on se demande peut d'ailleurs Chiluba. Parce que Pegnol muta de vierge nde toyoka Mike Kalambai. Muta banda ko botsa Mike Kalambai. Ayebi comportement Pegnol koleka ba para Pegnol. Parce que yebisanga kindo ke conseil on a conseil ya pasteur ya Pegnol nano yeba. Nano délivrant. David Wembe la masola balabala. Donc so na comprendre maman so bien et ça école moko bebi mana Congo. École bana basi moko boy. École na ba. Baza 4. Baza 4. École wana 9. Pegnol. Niki Menga. Eliane ko tabimisa ba descendant na ye. Ba descendant na ye ba kidnappers. Ba bimaki. Eliane kidnappers mususa bimaki. O mona ki école mo mabe. On se comprend. Zawadi écoute ya kate ke o nungu na CCD ya avec yé mo preuve tangible à zoloba. Amour azana école na bango te. Pegnol na Niki. O ba ka mo ko boyo ibi. Dans bago oh. Baza parmi bateaux ba na réseaux sociaux ba la kisa biso que il faut se reboyer na mbal il faut déstabiliser. Et puis c'est quelque chose grave. Bango baboya ka ba mibali na bango wana lelo bonheur liko ba mibali na bango. Est-ce na minute selon yo bako zonga na bango Pegnol na Mike bazonga na bango te na ko moya de ba conseil bo malembe tunike Niki Menga na lelo na mabenyo so sala fali ba campagne ba Pegnol na ba Niki bandemo ah oui mieux vaut Pegnol na Niki o ba ka mo ko boyo ibi c'est les limites abosani pour du bon hein siko Pegnol ce que lo ko esanga passer ça ndedi ato yembi bongo Mike ozongela kai parce que Pegnol a lekisi bêtise à Pegnol eleka ki koma ki est dommage. Taka pasteur Mike ya kokata bimana toile. A répondre. Pegnol bato ba choko on erreur combattre papa ba anoti na niveau wana. Lelo baza puis lelo yo souffrir moralement physiquement. Comment on a Pegnol? Fan club à Mike Kalambai. Numéro 1. Oui, oui, so Mike Kalambai peut-être soit avec une ba falinde ba waraki ba warrior banani. Donc Pegnol a ngaza la war. Mon Niki Menga ra warrior numéro 00. Ajoute la délivrance pour dango. Ajoute pena délivrance c'était pour pasteur à Koko Bikola Pegnol et ka Mike Kalambai. Hein? Tu dis vrai. Pegnol na za bongo. Mike Kam dai ba source. Na ba point faible ba démon ba na kata Pegnol. Ba démon Pegnol. Kindoge conscient na e. Muto longo lango. Mike Kalambai bo yibte. Elo kwana eza elo mo boye. Na éviter chance car balongo la qui peut bana péniner avant. Waaw ma gaboto le bana. Contaminé. Parce que mauvais esprit a contaminé. Est-ce que faut dans Dallas. Ce que ils sont à Dallas c'est le roi palan qui songi et que mal en fait. Et le roi qui n'a présenté ba toujours na ngona ni bata bo patot be kam jona yo. Ce que ayena Luanda, a peine parlant quand beta conseil jusqu'au tout à tout le mobile no bobotan, ya yo qui était là non attendre aussi ba aussi solitaire. Ouais, donc il s'engage benara Pegnol la kota. C'est so ba Pegnol. Niki Menga. Zawadi. Baza na Eliane. Baza 4. Ba onyo so basi ndenge mo. Ba uta isi mo. Isabelle bakita na mokili. Hein? Oui, je te dis vrai. Bango bana ba tu moko boye. Ouais. Baza kindo ki inconscient. Hein? Oui. Pegnol. Oui. Alors baza kindo ki inconscient. Alors bakango eza ba kindo ki inconscient, machin. Amour yo boyo kakiango. Oh, amour beleza yo kakiango te. Oh, Pegnol na za bongo azaki ayemo ka lobby ka oui. Kakiango sala live abi eza ba kindo ki inconscient, monsieur Zali. Pegnol a ma kasi na olimisa ba page Facebook abana. Hein? Alinga zong sa Mike Kalambai au 0. Malgré que l'homme de Dieu a dit moi je suis pas les dieux mais je te pardonne parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Il t'avait pardonné dès le début où toi tu avais commencé à faire du mal à lui. Parce que Azaki Kotala banana e nakat. Voyez ce que Tala lelo. Obimi maman perdante.
ekolo na bango eloko ba penyel wana bango bana kana bango ekolo na bango penyel niki oh nani oh nabosani komone zawadi na wana sous Eliane vous comprenez ce sont des femmes que Jézabel akita kati na bango na Afrique donc soka bebani na mutu elle est là pour te détruire aussi on peut sa penyel au mon avis penyel tous les gars ba limite te atana ba copine ta lelo au perdant mon bali ya vie na yo papa bana na yo mon bali ya vie na yo mibali ko ba Mike wana mobali mo abeta komba ta me yo yaka nango na toile ake a sala ko violence lelo regretter muto abeto mbata sa te oh ana posa so violence wana ba mo Mike ando sala e penyel et ça maman affection d'amour Niki Menga muta détruira Faline Niki Menga ayana ba preuve bon ba yaka ba preuve penyel a détruire Mike ati na ba vidéo li bobo soki ibobo donc bango ekolo na bango oye kuna Eliane na ile so ba vidéo ke oh Moïse Mbiye to luka we bimaki penyel ekolo na bango na oh Eliane soto zongi kuna zawadi kuta yende kosukisa ye vraiment ya ye moko na toile asala kiango donc so na comprendre maman so bien ezana ekolo moko be bima na Congo ekolo bana basi moko boye ekolo na bango baza 4 ekolo David Wembe masola balabala Sinta Bofonge mama soso to fana biso na balabala toza mon pepe mara mutezo le kana balabala tozo biso photo lo bata yango vraiment et ça ma balabala toi mana balabala toi t'as un problème na l'état te ya moko siko to sende la mutu nyonso le kana balabala photo beta isona na kala baza ko baba so bavenda balabala so bamona bat ba ole ka ba ozo ba benga mal réputé batonga biso bito tonga kali bosa miko na baba ya sibo na motokere ba ole ka ba wewa baluba ba ole ka mbushima ichina Rwanda to sende ni balabala toujours donc Sinta Bofonge maman soso donc to fay na biso to comprendre to moni ramba moko bu Mike Kalambai oh concert pendant la carte state na États-Unis na niveau d'Alaz mais to comprendre était na ba fan o bazalaki wana public o bazalaki wana ex na ye penyel pendant mbala moko na concert à Mike abina pe yango moni biso na maso balabala na ninga mingi avana yanola question moko boye moi lisité ezanga raté na kala biso tout tozala bilongi mabe mais tala lelo nde tokoma biso tout babebe bavrai tonton nayebisa yo babimiselo photo ya 2015 okokima donc mutu nyonso na kala azalaka ni mabe lelo biso tout tokoma kitoko donc c'est-à-dire que consonnons-nous, partagez brutalement, mettez vos cœurs, ma critique, et ça bien, ma remarque, et ça bien. C'est étonnant en fait, d'abord, premièrement, comment on a peigné fan club à Mike Kalambai. Numéro 1. Oui, mais so Mike Kalambai, peut-être soit avec une falinde balwaraki, ba warrior, banani. Donc, peigné la ngaz à la war, mon nez qui menga warrior numéro 00. Donc, à la main, oh là là, raisonner fali. Oh l'autre, donc, on est peigné le loup, on peigné la regretter ce qu'on a vu, on a comment on regrettait Mikey. T'as là, et yembel, y a peigné le concert. Tu vois que la personne, elle est stressée en fait. Là-dedans. Mon il y a les dieux dedans. Tout ce que j'ai fait, il y a Dieu dedans. Donc, peigné moi, tout ce que j'ai fait, il y a Mikey dedans. Alors, on se met à gâcher Chilouba. Donc, à se retrouver, à résoudre ce qu'on a fait, peut-être bien au moment où on a bon moment, on s'est bon, on a amoureux. Et là, on s'est bon, on a koyé. L'aime so avant, on a amoureux. Voilà. Bando sanze moi. Pas comprendre que mon peigna ça, na ça que l'on est touché, il y a que mal quoi. Bon tarde. Si. Ta modèle. Si. Ou photo mille kwanza. Regarde. Tá bom. Tô na baba lá. Comprendre que quand tu peux ça là bacha bitoyi. Na yebisa. Daniel, ce que moi je peux dire à toutes les femmes d'abord, tous annonces sérieux dans la vie. Tous les ça limite de la vie. Ouais, c'est ça aussi. Quelque chose d'amitié amicale, quelque chose d'amitié ya qui chérie.
limite les karaté na l'air à problème. Au moment où on les qui limite, et pas tout sous les qui les limites à bossanio pour du bon hein. Tu comprends? Venir ce que le ça n'a pas ces années. Ato yembi bongo. Mike ozongela kai. Parce que peigner la lekisi bêtise à peigner les leka qui comme qui est dommage. Tara pasteur Mike a kokata bimana toile. À répondre. Peigner le bateau ba choko on erreur combattre papa ba noti na niveau ana. Lelo bazar puis lelo yo souffrir moralement physiquement. Est-ce que à côté concert bon bateau na baza? Tala niveau sikoyo. Bilengo ya yoki na concert. Peigner bilengo yoki na concert Mike. Batwana bazala teti omonda sana David tala biso to leka na badese omoni mutaleka na déception na problème amoureux to amoureuse so moni vidéo wana peigner lo yokele ma oyebi loko nini on sentir na kati na ye quand elle avait fini concert tanga zonge na ndako alelaki je pense même 2 jours peigner la lelaki pendant 2 jours ça fait mal et pas ça qui n'a pas regret. Regret n'est-ce qu'on y a ça qui n'allait passer, il recombattre papa bana et rattraper. So on a passé Nathalie qui est na vidéo. Il y a les Mike. Il y a na bosa ni ko tu kombone. Ah, je ando bina ba no som ano. Ando bina wa bizobi. Moi ça pasteur. Na ba caleçon. Biso tu ba femme boye c'est normal. Bino ba femme boy. Donc à détruire Mike qui n'a ni comme sauf que les cartes il y a lié dedans. Waouh. Peigner la zala na posa Mike ma carrière n'est ici là et koufa. Mais nzamba la sera Satan toujours le contraire. Lelo yo wana dako luka malheur à Mike Kalambai. Yo muto yo ko assister na réussite pe bonheur na ye. Tande baluka. Et ça mi bongo? Oui. Oh. Oui, boy. Penyenda daki bongo. Oui, penyenda. Ari na posa Maiga koya. Oh, Jack. Maiga koya te magi mo atele. Oh, Jack. Yemo ba yo tala sous. David. Donc balobara, nous sommes dans la combien? Nous sommes on a bossé ni nous sommes dans la zone, nous sommes combien? L'Éternel combattra pour toi. Il faut y combattre contre tes ennemis. Ceux qui balobara on dit ni bolim ça va ta Bible ba ebelo quoi. Mutu nyoso ko combattre yo na kilelo. Lobi a ko assister na bonheur na yo. Et puis mutu nyoso ozozi la malheur na yo, a ko assister na bonheur na yo. Yango to sambela ka ke bayini na biso ba kufa te. Bazala ka envie moninga te bayini na nga na kala ba finga nga minu mabe. Faux chéri. Fia zanga bo ya le na koma ochaka belo. Lopi na koma na ndako na nga mo finga nga. O azanga mobali mundele yana chela na TikTok ya baiser de jida bo. Hein? Au moins la vidéo te. Au moins me dire. Oh, na tombo la vraiment ouais na channel. Oh, il faut qu'on s'en na kacha d'accord. On se comprend. Ba finga kanga fia zanga j'étais mazanga muta. Donc batu nyoso ba sister na malheur nanga. Ba déstabiliser kanga lelo ba comment yo ka soni. En plus na vandi ce qu'on a plata David bien limité. Bien ça ka limité. Tout le cas ba malheur a battu. Waouh. Peigner la comédie na niveau déstabiliser Mike Kalamba il dit genre que oh ba vidéo bimaka mais njo keza ngo Mike te peigner na sima. Tout linga ko combattre battu. Aujourd'hui tala lelo malheur a peigner le muto ko assister na malheur na zate. Muto ko assister na malheur na zate. Azanga tant un fan. Oh, quoi assister à consoler peigner aujourd'hui biso matola balabala. Tu es ko consoler yo pour te dire que Cernan oh Déborah Lukalu. Peigner l'assistant na malheur à Déborah Lukalu. Est-ce que tu le sais? À cause que Déborah Lukalu il ba téléphone. Waka bazua po mona ke ba so la bien na Mike. Aujourd'hui, okoki ko panza mutu mo bena ba camarade MC ba otika la yo moi so kenda. Waouh. Tala le losko Déborah Lukalu. A progressé juriste pe lisusu. Bazana na majabu batu ba ya na enta na majabu. Batu ba ya na majabu mabe. Peigner na o wana mususu. L'autre souki boza ko assister le sous majabu bonheur akomi ko recruter bana mike. Merci de fonga na katote. Est-ce que na yebite Peigner azaki obligé penda akota concert ya Mike Kalambai. Omoni tango Bible loba ke bato batelemeli yo bakoya 100 mais bo kalangana bakoya combien balbani bakoya soki 100 bakoya na nzela moko mais ozonga banzela belé. Ouais. On se comprend.
nzambe ana ba grandeur rebelle oyo akoki ko tinda ennemi no faire comprendre mokili ya lelo mokili eza nzambe ezala ya biso te David pour te faire voir que tout ce que on fait ici là c'est pas ici-bas. Eza pénalité, eza nzambe nde mutasali ke ya concert wana. Soto tu peut-être na volonté n'est pas kokeko. Yate. Te na balera ba rando po. Yate. Et comme si bato fort, bato bazo ndimate, bato bazo est-ce ça no penda yena. Oh, mon peine. Oh, atombo li pe téléphone. C'est stressant en fait. Qu'on a okela kema tala bande ko nga tolinga ko déstabiliser bakuté mokilo eza ebiso te mokilo eza nzambe mo mutasala trahison nzambe mo mutasala réussite toti que la trahison satana toti que la réussite nzambe yo za être humain ko linga te au courir derrière ba réussite batu ba malheur batu au refuta ba poka c'est mo au komi humiliant waaw tala peña la zaki humilié boa tarde et ma sola la bo comprendre mutu nyo pas na baba là pesa mbonde pour le baraveri ozuko ba viesko lelo yebisa eza nga no trouver une humiliation mutu mo na combattre pendant des années bonheur nemo parce que là c'est la bonheur de Mike concert à mutu déjà artiste mo bo ça concert c'est que do bonheur na ye papa o ebimsa ba artiste ba yo moto combataka na ba niveau ba page Facebook na ye penye na makasi na olimisa ba page Facebook abana ah alinga zong sama ki kalamba au zéro malgré que l'homme de Dieu a dit moi je suis pas laitier mais je te pardonne parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Il t'avait pardonné dès le début où toi tu avais commencé à faire du mal à lui parce que azaki kotala banana ye na kat voyez ce que tala lelo obimi maman mo perdante est-ce na minute selon yo bakozonga na bango opinion na mike bazonga na bango te na ko moya de ba concert bo malema lembe tunike niki menga na lelo na mabenyo so sala fali ba campagne ba penye na ba niki bandemo ah oui mieux vaut penye na niki oui obaka moko boyo yebi do bago oh baza parmi bato ba na réseaux sociaux ba la kisabiso que il faut se reboyer na mbali il faut déstabiliser. Et puis c'est quelque chose grave. Bango baboyaka ba mibali na bango wana lelo bonheur na bonheur liko ba mibali na bango. Parce qu'on rêve wana. Et nous wana baba aîné en fait. Ah? Oui, bon baba aîné. Oui, bato ba likunye kota na kate bota misi so do muto zara do so bebani na yo. Amona tate ko so besu kasika. Donc bango baba genre babato biloko na existaka. Yo babi likunya e maladi ba traiter ango. Parce que ba maladie lokwa ba likunya enveja auto bengi jalousie ata ba biboye bate yo ba sambelelo si la raté si la na volonté ya mutu yemo donc ba genre ba tuana ba existaka na mokili ozo comprendre David mutu mususu alara soka bebani na mutu so aswani na mutu il faut mutu wana mususu akufaka kende comprendre David mais le rôle on va peigner le wana ba mu peignant to cha bango ranger mo rola ba niki menga penyel na niki elo kwa lelo so bobi na maiki kalamba ya songela penyel elo kwa botindi fale ya songela niki c'est-à-dire en soi où l'équipe poison ba benga ngoni empoisonnement ozo ko l'équipe poison pour poison ça poison mais est-ce que bo beto li solo ke ba empoisonner ye donc on va le voir que ba chele poison mais voilà nous ba empoisonner ye donc ba même le massang avec des preuves tangibles empoisonner ye donc elle va basiwa na mibale ko bakisana zawadi ah oui je te dis vrai ce sont ba Penyel Niki menga zawadi baza na Eliane baza 4 ba onyo so basi ndenge mo ba utaisika mo Isabelle bakita na mokili ah oui je te dis vrai bango bana baba tu moko boye omoni même niki même na ki camarade na ki copinage amutu moso abebani na baninga ya na ba secret bimisaka ozo comprendre muta bimisa ba secret que o fali boye ye muta ela biso Mike boye ye penyel Moïse mbiye boye ye Elia David wala balabala ndio do qualifier bango te eza ko qualifier te eza o eza bango omoni nature mususu mutu ba
force yango mutu te eza nature na bango ba ekolo moko boye otoko omoni lelo nde tozaka so twana bapede nde naomona kamara nanga Jojo Barbara Silva ozokomprendre okoki bapede babwakama ya kemal bango bamibengaka ekolo na biso donc ekolo na bango eloko bapenyel wana bango bana ka na bango ekolo na bango penyel niki oh nani oyo nabosani komone Zawadi na wana sous Eliane vous comprenez ce sont des femmes que Jézabel akita kati na bango na Afrique donc soka bebani na mutu elle est là pour te détruire donc bango mama Jézabel bakita na mokila ekolo na bango elle aura Niki Menga muta détruira Faline Niki Menga aya na ba preuve bon ba ya ba preuve Penyel a détruire Maïka eti na ba video libobo libobo soki libobo donc bango ekolo na bango oye kuna Eliane na yele so ba video ke oh Moïse Mbiye to luka we bimaki Penyel ekolo na bango na Eliane soto zongi kuna Zawadi kuta yende ko sukisa ye vraiment ya ye moko na toile asala kiango donc so na comprendre maman so bien eza na ekolo moko be bima na Congo ekolo bana basi moko boye ekolo na bango baza 4 ekolo wana nani Penyel Niki Menga Eliane kuta bimse ba descendant na ye ba descendant na ye ba kidnappers ba bimaki Eliane kidnappers mususu bimaki omona ki ekolo mo mabe oso comprendre Zawadi ye kuta ya kate ke o nungu na CCD ya avec ye moko preuve tangible azoloba amour azana ekolo na bango te amour te waka masola baba na yebaka amour wana camarade na la patronne de la salon en fait na ndeka ba salon na ye na tuni kaka amour pe ye azana ekolo wana te amour beleza donc combo ya salon combo na ye na voix na ye na o eza bongo on connaît pas à demander nous en pour ça sou qui a bien manzaka bien bon moi libosa salon o ya camarade na la patronne ne Sabino cette fois-ci il faut tout changer habitude savoir vivre savoir trouver des camarades des copines en fait tant de tinga na se trompe qui est ba camarade pas ya détrompez-vous na koma camarade ngazala na mbongo ngape na mbongo oso comprendre David Wembe na masola balabala naza bongo na salon la Kasenda pembeni kaka ya tudulu donc boko taka bino mtu bo mesana bobenga nga mwana ina te botika pe mo esprit wana et puisque sauf que oui belo mo esenga plaisir na ina salon ya amour beleza na ibiso na kuti ba pété au bon ça ba soukia mais chérie ekolo na bango comprend que ba pédé soin pédé dégager sur la parfum pour tout on se comprend je vous dis venez ici on va fille au bolinga bo ça pena ba pédé ba ça mama soso na makamnyo so ezokomela penya na minute so ndenge ozomona penya ndenga kotaki conseil ya Mike bongo conseil nyoko pesa a continuer ka bongo to ndengeni bon c'est que je peux dire attends je vais déposer les sacs Moni conseil en fait sa peigner les arts à couper sa peigner et couper sa batunion soit monique avant d'arriver moi centraqué on a comportement d'être ya peigner mais écoutez ça caché nous est vivant dans réseaux sociaux ouais ndeko na ngai il est temps au vandara no yo moro senga na nzambe longola nga jalousie longola nga likunya longola nga molimo na zala nango keso na bebe na baninga na lingaka ke bazala na échec waaw eloko ani fo senga ngo na nzambe balongolo molimo likunya molimo moyen beja parce que yango ne mutu esema nyoso wana siko conseil au peu sa peigner au mon avis peigner to les gars ba limite te atana ba copine ta lelo au perdant mon bali ya vie na yo papa banana yo mobali ya vie na yo mibali ko ba Mike wana mobali mo abeta kombata mais yo yaka nango na toile ake a sala ko violence lelo regretter muto abeto mbata za te oh ana posa so violence wana bango Mike ando sala e penya et ça maman affection d'amour na minute ezo manquer obi combien de personnes qui lelo ba lukata mobali mo ba gangela ke yo utaki wapo kende mbata wana David, c'est maman na affection d'amour. Bah ouais. Mobali a bête à moi ça ta mbatati na bolingo. Donc ma chérie, détrompez-vous le collègue et colle à Jojo. Donc mobali faut bête à combattre. Vous comprenez? Ah. A gangelo basi balinga mobali faut ça moi arrogant.
Tu bah tu dis en fait qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que tu as préparé? Regarde ce que tu fais moi mbata wana po siliki, yé pas siliki, peigner au rata Mike Kalambai. Faire rater peu concert, il y a peu concert té. Tu crois on a bilo mo bo rater na vie, moi rattraper moi suis ça. Comme David ezalaka existaka. Bo boyani na mo bali mo bo sikoyo. Oyo remarqué que mamnyo so sali yon to sali mabe. Okomo oyo ka posa tema okomo bolingo songi makasi na mutema. O monata ya komo. Wa Peniel. David. Siko oyo so mabe za Peniel. Bolingo na bango e banana États-Unis. Talani. Na Dallas donc tellement Mike Kazaki wana non Peniel abandeko kokate. Elina masola bala asombi bilamba sika. Ah tu kola. Papa. Pour ceux qui kendaka te, pour ceux comprendre. Elinge sande nini? Omoni badala soane le roi va palanka na Luanda. Dallas ya palanka na Luanda. Donc mutamangala place olingo yeba na place olingi ke makamno simba. Foza na Dallas. Ce qu'il faut à Dallas c'est le roi palanka na ki songi ya mal en fait. Et le roi qui na présenta ba toujours na John ngona ni bata bo patot be kam John ayo. Ce ko aye na Luanda, ape na palanka beta conseil jusqu'au tout atolo mobile no bobotan. Ya yo qui était l'homme na tonde ngosi ba aussi solitaire. Ouais, donc isenga penaka Peniel na kota. Isenga ki ka affronta kota mieux. A côté concert Peniel na côté concert wana na ndenga Sony na ndenga batu ba mona batambala bala ba yeba to. Ya côté concert wana na ndenga ke Peniel la uta ko se récompenser a. Na lobe atikine makambo wana nyonso wa. Naza kindo ki inconscient. Oui. Peniel. Oui. Aloba kaza kindo ki inconscient. Aloba kango eza ba kindo ki inconscient machin. Amu yo boyoka kyango. Oh amu beleza yo kakionte. Oh, Peniel naza bongo azaki ayemoka lobi ka wiya. Kango sala live abi eza ba kindo ki inconscient Michel Zali. Ana ba kindoki inconscient na kindoki conscient da raté nyonso ya kindoki. Mais ajoute à délivrance pour dango. Ajoute pena délivrance c'était pour pasteur akoko bikola Peniel eka Mike Kalambai. Hein? Tu dis vrai. Peniel naza bongo. Mike kam tayi ba source. Na ba point faible ba démon ba na kata Peniel. Ba démon Peniel. Kindoki conscient na ye. Muto longolango. Mike Kalambai bo yibte. Tala ena babilo mususu. Au moins il est là tonyo comme moralement poil et puis physiquement. Pourquoi? Nena kolela muta yebite muta divergent ngabe muta yebite. Neka na mukolo bona suise mimo bona longol na ke pas dorter mon oh yebi source na ngate. Na ke pas dorter ana longola nga semi dorter a longolo semi bandi ko compliqué. OK, il faut tout na no em susu jo banda na nga liboso. Wa yebi point faible. Que teye to longola kana basé mais loko compliqué pour mutuye moko a expliquer docteur malade il était ouais docteur a traité ko liboso nde a comprendre que a na problème tel parce que Peniel muta dévierger nde to yoka Mike Kalambai muta banda ko botsa Mike Kalambai ayebi comportement Peniel ko leka ba para Peniel parce que yebi sanga kindo ke conseil on a conseil ya pasteur ya Peniel nano yeba nano délivrant. David Wembe la masola balabala sinta. Na ba femme loka Peniel ba to ba na cœur wana motema wana. Ba benga inveja motema mabeli kunya. De kunya. Ba traiter ngo na hôpital te na délivrance te. Mutu ye moko tango on comprendre que ba to ba okima kimo pona inveja. Senga kango na nzambe ke nzambe longola nga likunya. Biso senga omoni na catholique tango okola de pour moi mukie. Tango kendo sambe na grotte balaksa moi mukeni. Banda ko senga lo baka Mama Maria, pesanga motema na yo mama, motema malamu, longolanga motema e mabe. E bando longo yo moko mi délivrer. Parce que Peniel ndeza na ye moko mi délivrer na suka déjà sala potanage. Vous comprenez? Ye moko sali potanage aye ko mi délivrer na suka, tanga yo se récompenser. Déjà détruire foyer na yo, o déstabiliser bana na yo, o déstabiliser libota na yo. Peniel ya tina toi ko traiter maman o ya bote maman. Tala lelo siko ba o batikali na bandaku o botikali ke ora na problème o dérange comme moralement et motema bongo ndeko nanga senga ka na nzambe délivrance à makasi eleki yo moko te pasteur o selo délivrance so yeba point faible te pondo ki jamais oyebsa pasteur ke na liaka 100 bakosa ka le 90 il faut ba beta e pa pasteur pa ba se sous 10 aliaka et ça la moi passe vous comprenez. Donc, eloko ana eza eloko moko boye. Na éviter chance car balongola qui peut pas na péniner avant. Ouais, contaminé. Parce que mauvais esprit a contaminé. Est-ce que ebi?
même si na biso ba être immeuble so sali association na muto aza pauvre bana kindoki ya famille to kindoki mo boye o bango ba miye ba me ba koka kolongola ngote tangu yo sa innocent okomi ko kangama na mutu wana et ko contaminer yo ende mona ki impolitesse so tamba ba camarade baza mal instruit ben poli yeba kata yo za ki respect bando chaka ke bango nyoso ben poli ouais donc voilà kenga respect in tonga na manquer au 10 000 francs. Mais grâce à sénateur Paolo Toudilou, le producteur intelligent, les boss, les millionnaires, peut-être qu'il a retourné et dit ici éducation dans na Congo. Parce que Angola m'dengue comme ça un poli. Donc il m'a tchelanga ba itimantom. Déjà que yo so continue poli ezabo. Yo so sali boezonga bodo na tala sko itimantom wane les gars makati. Ngamo na zonga ka na droiti. Nazonga ka nde nazaka na internet qui moi ça nazonga nde nazaka na Lumumba ba classe so Lumumba ba Hollanda nga vous comprendre et pour moi classe so mo totanga na Lumumba abonné na o eh ce que Michel Kwei dozo na dozo kalala donc azalaka ko David Abwaki na moni na page na nga yo totomano na classe na 3e secondaire puis il y a li kamwe zala. Merci beaucoup à toi mon boss à moi puis le top déj Zalara David Mbeo ça bien Coco Malega prêtre hein Coco Malega prêtre benganga topanga na oya masola balabala par rapport à masola balabala Sabino sko na stade Kamanyola Aero ma pe kota kai mama venge nguba venge même akimi o ateka nguba o to sisi na biso to lia nguba to na balabala oh making of Sinza, le bani pour la balabala. Non, c'est qu'on a battu sur Bolanda Rabiso. Consommez cette émission, partagez ça brutalement. Mettez vos commentaires, mettez vos j'aime. Sauf que Tozawana Ponabino, cette fois-ci, on va beaucoup bosser. Donc, ce que je peux dire, c'est là. Pas commentaire Nabino. Si vous voulez que Cynthia Minou continue quand vous avez comment place Wana, Cynthia Minou continue Minene. Maintenant, c'est notre calamine qui est dans le chakal Wana. Et puis, vous voulez que Minou n'engage. Bato boye bara tozaka mabe na kala to koma kitoko yaya to ma kitoko na sika mabe na boye bara biso na kala wana si to chanja biso tout to koma kitoko puis tout akoma via classe puis akoma via sac puis tout to koma kitoko biso tout to koma bala patrona biso tout to koma ba na monata lelo okoi batiki okili biso tout to koma kitoko bapimelinga madesu na soso